Bonsoir amis congolais. Bandekoba Bolingo, Lelo formule lingala na français, vraiment un mélange Moro-Boukamo. Raphaël Ngoma, votre présentateur ce soir. Je reviens encore une fois pour vous parler de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que je suis un vrai Congolais, alors votre frère. Grand frère, petit frère, vraiment Koko, Noko, Ndenge Bolingo, Benga Ngai Bobenga. Bande koba bolingo na zai na mawa ya koyebisa bino te na mokili na mboka Congo to perdaki na ba membre ya famille to perdaki bongo papa Kimbwaki o azali bongo semeki na ngai vraiment nazali kolinga ye akufi na age ya 96 ans so bokoti na page ya rango sasa nde bomoni babilili to pe na rango RNT nde bomoni babilili. Donc monsieur Kimbwaki avait 96 ans, il est parti, il aimait danser, il aimait faire rire les gens. Voilà, on l'appelait Kimbwaki. Kimbwaki, ça veut dire rouge. Rouge parce qu'il était pembe, parce qu'il était roux. Voilà. Papa Kimbwaki nous a quittés il y a quelques jours et il a été enterré hier à Boma. Vous avez tous regardé les images avec toute la famille qui était présente à Boma pour son enterrement. Vraiment que son âme repose en paix. Mais au même moment que nous écoutons ce fond sonore de Union sacrée, je voulais vous parler aussi de l'Union sacrée. Donc j'arrête la musique. Je voudrais vous parler de l'Union sacrée, mais avant cela, je suis toujours dans les communiqués nécrologiques. C'est un mauvais commencement de l'émission. J'ai perdu un grand frère qui s'appelle Félicien Sungu qui habite à Njili. Voilà. Tobota Magabiso Mogote, Tobota Tata, Mama, tout ça, Mama, Zakana Bandekonae. Kasi, Moko ya Bandeko ya Mama. Juste Oyalanda maman nangai défunte mère maman Elisa autaki bongo kobungisa mwana yaya nangai propre ndeto bengi na kombo ya Félicien Sungu et bembeza bongo na njili nano bakundite na bandi na poso tokobanda nde tokotala ba programme na ko pesa bino toujours information ce qui information ezali. Chers amis internautes, en tout cas, je vous aime tellement que je suis en train de revenir à tout moment ici pour vous parler, pour vous relater quelques faits, quelques émissions, vous faire des émissions concernant la République démocratique du Congo. La politique en RDC est d'autant plus très importante que maintenant il faut vraiment qu'on en parle. Donc quand je disais je vais parler en lingala et en français, je crois que je suis en train de m'adresser aux amis francophones et lingalaphones de Kinshasa, du monde entier. Voilà, Raphaël comme votre présentateur, je l'ai dit et je le redis, vraiment, je suis là pour vous faire des émissions à ma façon et vraiment une façon nouvelle. On n'aime pas, mais je crois que vous allez aimer. Bon, mais ça n'a yango et Kosimba. Bandeko Bolingo, soki bomoni kombo ya rango sasa na YouTube. Aimez, partagez bandeko. Tous en a besoin, tout l'andela ba view te pour la koluka banini, mais tous allez couper sa message. Voilà. Lélo, je vais vous parler de la République démocratique du Congo. Et puis, on va terminer sur une note un peu comique à la fin. Mais les titres que Radio Okapi nous publie, c'est quoi exactement? Voilà, nous parlons de la RDC, nouvelle majorité en RDC, il y a de la résistance, mais nous allons surmonter les difficultés. Ça, c'est Bahati Lukwebo qui le dit. Loua là-bas, alors là-bas, SOS des habitants de Sandoa sur la dégradation des routes. La chanteuse Melissa Yansane lance la chanson Nalembi. La chanteuse Melissa Yansane vient de lancer une chanson titre Nalembi. On vous fera écouter la chanson prochainement. Maïndombe, 3 morts et plusieurs disparus à la suite du naufrage sur la rivière Mfimi. Au Nord Kivu, les chefs coutumiers authentiques veulent donc en finir avec les usurpateurs. Lubero, reprise des activités socio-économiques à Kikuvo, après donc 3 journées ville morte. Bukavu, inondation dans plusieurs quartiers après la pluie. Nord Kivu, 5 chefs de groupes armés réclament donc le processus de réinsertion. Le Haut-Katanga, tension à Kasumbalesa à la suite de l'interpellation d'un membre de l'UDPS. Le potentiel
donc 60 ans après sa mort, une sépulture de Lumumba sera donc érigée à la place échangeur de l'imité à Kinshasa. Ça, c'est une bonne chose. Le massacre de 46 pygmées à Bembi, des enquêtes exigées pour sanctionner les auteurs. Voilà. Dans tous ces titres, nous allons choisir un titre pour développer et puis après on passera au sujet du jour. Donc je vous avais dit, je voudrais vous parler de la République démocratique du Congo. J'aime bien mon pays, en tout cas pour en parler, je suis très fier. Voilà. Nouvelle majorité en RDC, il y a de la résistance, mais nous allons donc surmonter les difficultés. C'est ce que avait dit monsieur Modeste Bahati Lukwebo. On le voit en photo avec M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu donc le 18 février, donc c'était hier, le 18 janvier plutôt, l'informateur Modeste Bahati Lukwebo, qui est venu donc lui présenter son rapport préliminaire de leurs activités visant donc à dégager la nouvelle majorité parlementaire. Ce dernier, donc, Bahati Lukwebo, pense qu'il réussira sa mission, donc la mission lui confiée par le chef de l'État dans le temps lui imparti, malgré les difficultés malgré les difficultés liées à la délicatesse d'une telle mission. Vraiment, c'est très délicat, M. Bahati. Vous avez intérêt à le faire comme il faut. À 2 semaines de sa mission, bien sûr, Modeste Bahati a rendu donc compte au chef de l'État les résultats des échanges préliminaires avec différents responsables des regroupements politiques de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc en plein révolution démocratique et le changement n'est pas facile et aisé. Il y a de la résistance, mais nous allons donc surmonter les difficultés. Voilà, a conclu M. Modeste Bahati Lukwebo. Il entame en plein révolution démocratique et le changement n'est pas facile et aisé. Il y a de la résistance, mais nous allons donc surmonter les difficultés, a conclu ce monsieur. Il entame donc dès ce mardi la série d'audiences publiques avec des chefs de parti et regroupements pour confirmer leur ralliement à la nouvelle majorité de l'Union sacrée. Mais je vous dis, chers amis congolais, nous avons toujours un problème. J'ajoute un commentaire là-dessus, parce que le problème que nous avons, c'est quoi? C'est lequel? Pensez-vous qu'un pays avec 700 et tal partis politiques, est-ce que vous pensez que M. Bahati Lukwebo va nous sortir quelque chose de bon? Moi, je mets tout en doute. En tout cas, je défie ce monsieur-là pour faire vraiment un bon travail. 700 partis politiques, des regroupements politiques, il y en a combien? Et vous allez faire quoi? Vous allez réunir tous ces gens-là comment? Comment avoir une idée d'ensemble avec ça? D'ailleurs, on a vu, ça commence déjà à se disloquer. Werason avait déjà chanté plutôt Bako Panzana. Écoutez la chanson de Werason, Bako Panzana. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Werason qui le dit. Il l'a dit peut-être pour autre chose, mais là, je l'applique pour la politique. Bako Panzana. Déjà, si Babanda qui Panzana. Chers amis, nous continuons en vous disant ici. Donc, le calendrier des audiences sera donc rendu public ce mardi au cours d'un point de presse qui va donc animer donc lui, selon lui, le monsieur Bahati Lukwebo, donc le service de communication de la présidence d'abord, qui va peut-être, non, c'est plutôt le service de communication de la présidence qui va publier cela avec par un communiqué qui passera par une conférence de presse. Voilà. Eh bien, les amis, l'union sacrée, c'est quoi? C'est l'idéologie du chef de l'État. Tout le monde doit se réunir autour du chef de l'État pour pouvoir suivre une idée. Batoban soba sangana na simaya tata mokonzi mokambi wa ekolo Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo po ete tokoka kokamba ekolo mais bandeko ba bolingo batata bama bandeko tozali komituna yango ekobanda nano ndenge nini tata ya gauche na tata ya droite na tata ya likolo na tata ya se tata ya pai bone pai bubaya ba kamata nord sud ouest to sangana pour que tokoka kosala na union sacrée wana
Tout le monde dit déjà que bato mosusu ba ye na makambo mai matali ba préalable. Bon, préalable te mais ba yaki na carnet de charge. Cahier de charge na bango ba ye na carnet de charge na so cahier de charge na bango ba yaki na yango. Ba ye na ba problème kaka oyo d'habituel oyo ezalaka. Ça c'est sûr. Social, économie, le peuple doit se retrouver. Bon, voilà. Mais qui sera Premier ministre? Nani akozala Premier ministre Bandeko et comme aka problème tango komi likambo ba poste pambate tokokai kolobate biso bato nyonso bayaki sans préalable mais makambo yango ekomaka pasi tango tokaka ke komi que to banda musala tango ko banda musala koma oh ngana yaki na ba préalable te na yaki na ba condition te mais siko ekomi to banda musala mais tozata na charte moko to ko signer te eli kolobake bato nyonso balanda kaka idée à chef de l'État. Suivez le guide nenga Mobutu ou bien nini. Et ça mituna tozai kotuna est-ce que le système y a suivi le guide? En tout cas, yango epesi mbutu epesi mbai toyoki te monsieur Ngoi Mulunda akangemaki kuna na Lubumbashi na tango salaki omeli na ye to pe makama solo ya koteya tango za koteya na messe ya dimanche apesi moi mateya mena mateya wana tangaki moi akombo ya makambo ekoleka na mboka esali ke bakangi bamokangi pe bamomemi na ngonga oboye Ngoi Mulunda azali bongo ya kokangema kuna na Lubumbashi. Tomoni groupe parlementaire ya bakatange balobi te bazali ko réclamer libération na epe babengi yango lokola enlèvement. Donc bakangi Ngoi Mulunda bango balobi ezali enlèvement. Bakangaki na résidence na ye son mandat son kwa bamokangi pe bamomemi nde na ngonga oboye Ngoi Mulunda azali nanu na maboko ya ANR ezali bongo service ya sécurité. Bon, na tango ya Kabila to banda koloba ke bango bakangaka bango bazalaka na ANR o Kalev Mutong oyo azali d'ailleurs na procès monene na bato ya ba droit de l'homme kuna ya mboka Congo. Donc na bandi toyebi yango très bien que Kalev Mutong azali makambo na Mexico service yango kaka wana ezali toujours na makambo kokanga bato pe bato ya Katanga balobi te ba député ya Katanga basangana ki bongo lelo na kati ya parlement pour na ko réclamer des libération immédiate ya monsieur Ngoi Mulunda. Na bandi pour na ko rappeler bino boyebi te Ngoi Mulunda yali moto azali bongo na seni na mbaleleki avant oyo ya mbalo eleki awa donc Ngoi Mulunda ayebani pona misala ya seni. Bon, tout ça ezali kolakisa nini l'instabilité en République démocratique du Congo. Entre conflits ouverts, corruption et intelligence, plutôt ingérence économique, cette analyse s'appuie sur 4 entretiens menés avec des réfugiés ou demandeurs d'asile originaires de la République démocratique du Congo. Donc, elle est complétée donc, par des informations provenant des sources institutionnelles, d'instituts de recherche, d'articles de presse, et de reportages. Mandeko bolingo ba conflit ezali ebele kati na mboka Congo tozali na ba conflit. Donc, papa ba conflit ezali vraiment na kati na mboka ezali compléter na ba information oyo ezalaki na ba mwa ba recherche bato basalaki ba contactaki ba réfugiés pour na kotuna bango masolo ndenge ezalaka. Mais sikoyo tokoba nini pour makambo wana. La République démocratique du Congo est un pays situé bien sûr en Afrique centrale. Bandeko ba boyebi te mboka na biso ezali kaka kati na Afrique centrale dont l'immense territorial plutôt du territoire de près de 2,3 millions de kilomètres carrés. 2,3 millions de kilomètres carrés, donc regorge de nombreuses richesses et de ressources naturelles. Milliers donc d'hectares hydrocarbures, minérales, cobalt, cuivre, zinc, argent, magnésium, germanium, uranium, coltan, étain, diamant, etc. Toi na ba minéraux autoroï kotanga mosala ndeko na biso papa sita mon beau-frère mosala zai kosala yango wana sala ki na somenki pe asala ki na Bakongo moto ya modifier carte ya minéraux ya République démocratique du Congo kuna na Bakongo ezali bongo papa sita o bayebi papa sita te
Benganga itunanga Sita Kichumbu Barnabé yena ni nakoyeb sabino. Donc soki na kanisi ali pambate toti kokunda bunde konaye papa Kimbwaki yangana na kanisi ye pambate tozali pe nda makambo ba diamant na koloba do na yebi ke ya yebi musala wana. Mutalaki sanga diamant bi beau frère, regarde. C'est ça. Tu vois, beau frère. Voilà donc, après une longue période donc de domination coloniale belge, bien sûr, la RDC accède à l'indépendance en 1960. Puis, on connaît donc une période quasi dictatoriale sous Mobutu. Oh ben voilà, il parle toujours de notre ami Mobutu avec... Bon, la période dictatoriale jusque... plutôt, qui commence en 1965 et s'achève en 1997 avec le début de la première guerre du Congo dont les plaies ne sont pas encore refermées. Depuis lors, le pays a connu deux présidents, Laurent Désiré Kabila et son fils Joseph Kabila, voilà, qui aujourd'hui est devenu Chinerambo, le sénateur à vie. Mais quand on parle de guerre, quand on parle du Kivu, et qu'on parle de la guerre qui commence en 1997 après le départ de Mobutu, moi je vous dirais, il faut demander aux gens du Kivu qui vous diront que la guerre au Kivu a commencé depuis la sécession de 1962. Il y a eu toujours des guerres au Kivu et qui n'ont jamais cessé. Et à ce point-là, je dirais que ça ne s'est fait qu'en s'empirer, ça n'a fait que s'empirer depuis 1997, 1997 pour les Belges, avec le début de la première guerre du Congo, dont les plaies ne se sont pas encore refermées. Laurent Désiré Kabila et son fils, et donc ça, ce sont les deux présidents que nous avons connus depuis le départ de Mobutu. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de fêter les 20 ans de l'assassinat, les 20 ans de l'indépendance plutôt, et les 20 ans de l'assassinat de Lumumba, qui aussi occasionnait quelques années de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, Kabila Joseph n'est plus président, c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi qui se trouve être le président de la République, qui vient de nous lancer l'idéologie de l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation, jusque-là, nous attendons la clarification. L'union sacrée est en train de se reconstruire. L'union sacrée est en train de s'écrire. Personne ne sait encore comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que les pourparlers sont vraiment là. La Cour constitutionnelle a dit que les députés sont libres. Vraiment, maintenant, je crois qu'à ce point-là, on attend voir comment vraiment ça va se passer. Des députés qui seront libres d'aller suivre une vision du président de la République sans qu'ils suivent les instructions de leur chef de groupement politique. Voilà. Donc, nous sommes tous Congolais, nous sommes tous dans le besoin d'entendre qu'un jour, notre pays, le Congo, même si nous vivons ici à l'étranger, nous ne pensons qu'à notre pays. Moi aussi, aujourd'hui, on me demandait de retourner, je serais le premier à vite descendre. Mais avec quelle situation, chers amis internautes? On va terminer cette émission avec une note un peu comique. Il s'est passé quelque chose pour vous montrer la puissance divine, la puissance de Dieu. Dieu, quand il fait des histoires, il fait vraiment en entier. Le bon Dieu, quand il fait ça, il le fait vraiment bien. Merci à un ami qui m'a envoyé cette histoire. En tout cas, si vous pensez qu'on regarde, on ne s'occupe pas des histoires qui sont écrites sur WhatsApp, vous vous trompez. Moi, je suis là, je regarde, je lis. Tous les messages que vous nous envoyez sur WhatsApp, en tout cas, je lis ces messages-là. Et ces messages de WhatsApp est un message qui donne vraiment, qui m'inspire, qui me dit, le bon Dieu est grand. Bon, Dieu est grand. Dieu est bon aussi. J'allais dire à Zoual. Bon, Dieu est grand, Dieu est vraiment bon, très très bon. Monsieur Pierre, il dit solo, Monsieur Pierre, méthode Ngimbi, merci beaucoup, parce qu'il a eu un message à partir de peut-être que vous n'avez pas mon tomosusu, mais en tout cas, mbote mingi nayo et pas aux allez, j'espère que tout le monde en a calaté. Monsieur Pierre est entendu dans une interview d'embauche à 10 h du matin. En partant là-bas, monsieur, avant de partir à 9 h du matin, sa femme tombe malade. Je vais simplifier ça pour ne pas raconter l'histoire en long et en large. Tata Pierre est avec Okende.
na hôpital pour na te moi si azali na rendez-vous na hôpital abengaki azali kokende hôpital pamba te mwasi na ye abeli na ndako malade ezalaki makasi abiti amema ye na hôpital koluka nzela te amema mwasi na hôpital mwasi abeli na 9h mais ye rendez-vous neza na 10h bibo nakima mbango nakende sala pena na lombango nakende kotika mwasi na hôpital bongo nsima nakende na rendez-vous papa batata bamama bandeko papa Pierre esika ye aza koluka kende komema mwasi bazwi taxi bakomi na nzela taxi wana ezwi panne taxi ezwi panne wana toloba tata Pierre wana fo ezala na bamboka Afrique parce que papa Pierre e makambo akomemaka na bataxi boye nga kozala likambo akobengaka ambulance toyebi ke na mboka Congo ambulance ezalaka kasi benga ambulance omema ngambo na mboka Congo Félix Tshisekedi makambo na yo yango wana bongisa toyoka ke lelo lobi ambulance ekomi ndenge biso tovandi na mboka poto ke so tobengi 5-10 minutes ambulance ye bandeko babolingo tata Pierre azwi taxi akomi na nzela taxi ezwi panne aye kokoka kozwa taxi mosusu kaka na ba 10h30 minutes kokambata nzela kokende hôpital atiki mwasi na hôpital aye bandi kotraite ye azwi nzela azwa voiture mpe azwa taxi akenda mpe kokende epai ya rendez-vous epai azalaki na rendez-vous ya embauche c'est-à-dire azalaki koluka mosala babengi ye babi azalaki moto moko azalaki mpena mayele atanga mwa mingi babi te na 10h na 10h30 masolo ekomi ke akomi ne donc tolobaka en bref akomaki na retard ya rendez-vous na ye akomi place ya rendez-vous ya mosala abeti porte kokoko moto azoyamba te wana ekomaki 12h akomi na mosala yango place yango na 12h moto azoyamba te abi peut-être qu'ils sont en repos donc je ne sais pas faire autrement. Monsieur Père était stupéfait, il dit madame je n'ai pas encore été interviewé non bon na sani il faut ki babemba na mbango wana sala ki wana akomi te akoma kuna abeti porte moto afungola te abeta porte moto afungola te ti mwa ngonga moko boye moto ye kofungola porte alinga babolimbisi ngai boboni ngai awa nazwaki mwa retard mpo na abi papa pardon vanda na yo tozalaki na réunion wana tobandaki yango 8h tozalaki kodiscute na bafournisseur ya société na biso alors ntango tosolaki na bafournisseur na biso tosolaki mpe makambo ya salaire na yo donc ndenge ozali aboye mosala si tozwi yo alinga bame bainterviewe nga te babi te ozali so na besoin interviewe te toboyi makambo te ozwa retard na makambo ya kosalaka bainterview wana tomoni qualification na yo baqualité na yo nyonso ozali yango ezali vraiment masolo ezali kitoko ndenge yali awa boye okomi engagé mbala moko donc ozaka moto obanda mosala mbala moko pour éviter que tosala bamakambo nini wana votre interview vous ne serez pas déçus donc on vous montrera donc votre bureau votre secrétaire et le chauffeur affecté à votre conduite du véhicule que la société vous a touché. Donc vous serez mis donc à l'essai pendant 2 ans. Mais essai à la rater à 6 mois sur 3 mois. Mais comme essai à 2 ans. Donc voilà. Monsieur Pierre directement à Bandi Moussala. Elle dit chérie, j'ai accouché d'un gros garçon. C'était leur 5e. Donc en sortant de là, son téléphone qui sonne. Parce que moi, si naïe au fait malade, Azaraki Bongona, Zemi. Voilà le suspense, n'a même qu'on a une maladie. Mais moi, si il a obtenu le poste. En sortant de là, son téléphone sonna et c'était donc sa femme qui appelle. Elle dit chérie, j'ai accouché d'un garçon. C'était leur 5e enfant et leur garçon immédiatement. Il le nomma l'enfant miracle. Il a eu un double miracle le même jour, bien sûr. Toutes les déceptions ont tourné en sa faveur. Dieu a positionné le facteur de la société pour sonner à 10 heures. Mais, et donc, on a fait une zarakini. Bandeko bolingo facteur moko ayaka kotika biloko na mikanda na société wana ayaki kuna pe abetaki ngonga na 10 heures. Donc abetaki ngonga wana na 10 heures, na 10 heures wana bafongolaki porte te. Siko kuna kati esika bazaki na réunion babimi papa baisi monsieur Pierre non toyokaki tango betaki
ngonga na 10h mais tellement que tozaki na masolo na ba fournisseur ya société na biso pe bato yango bazali d'accord makambo nyonso eleki malamu donc tosolo pe likambo ya salaire na yo de yango wana toboyaki na biso tokoka kofungola te mais en tout cas limbisa biso na ndenge wana d'ailleurs bapesi ye bureau balakisi ye bureau balakisi ye secrétaire banini pe bamokamati batie ye na essai ya 2 ans bandeko baboningo toluka misala ata na kikadre yango tosalaka vraiment nano namona te bazwi moto na mosala il y a 2 ans donc nzambe mwana pe abotami elakisi te azali na double miracle bazwi na mosala sans interview mwana abotami malgré ba retard mais il suffisait il fallait kaka yende akoka komema mwasi na hôpital pour que mwana abotama na bolamu mpenza donc toutes les déceptions donc ont tourné donc en sa faveur. Dieu a vraiment positionné le facteur Nangonga on est à 10h. Dieu les a également gardés en réunion jusqu'à l'arrivée de Monsieur Pierre. Donc, Ngonga Monsieur Pierre a komaki ezalaki Ngonga Oyo réunion Nabango et Silaki. Notez bien, vous pouvez avoir eu des empêchements dans votre vie et votre espoir peut être en train de faiblir et vous pensez que la chance est perdue. Mais savez-vous, Dieu vous attend pour libérer sa faveur. Alors, ne rebroussez pas chemin, n'abandonnez pas les efforts. Ne soyez pas donc fâchés parce que vous affrontez vous affrontez des difficultés sur votre chemin. En fait, Dieu a déjà délibéré sur votre profil. Une précision, vous n'avez pas besoin de passer une interview dès lors que vous avez toutes les qualifications de Dieu. Voilà. Badekoba bolingolo sambo ezali kitoko mingi. Lelo ezali mardi. Nzambe atalaka ba date te. Nzambe atalaka mikolo. Nzambe akela mokili asala le premier jour, le deuxième jour, tina 7e jour. Yango, le deuxième jour, lelo mardi, ezalaka jour, il y a bénédiction. Bandeko ba bolingo, soko vous avez un problème, il y a finance, soko tokomi mardi, vanda kanisa solola na nzambe. Kolukwa kutu mutaya koyebisa yote, vanda solola na nzambe. Bandeko ba bolingo, bana Manchester, je vous le dis, soko vous avez un problème, solola na nzambe. Ce que vous avez dit, benga, baninga, benga, bayeba, salaka misala mina, bako gideo, pona, kusambela, pe, kusenga na nzambe, bakamba matali finance mosala, le mardi, c'est un bon jour, jour de bénédiction, pour nzambe. Je vous livre le secret, et vraiment, beau considérer en gros, mardi, sambela pour la bénédiction, sambela pour la finance, sambela pour la mosala, ndenge na koloba bobato bazena misala te bato belé bakozwa misala à partir ya maloba oboza koyoka. Vous allez me dire comme pasteur ben non je suis toujours rango celui-là mais ezali maloba batenga nazo transmettre na bino bandeko ba bolingo musala ya nzambe ezali ya biso nyonso donc maloba nanga yali maloba ya nganga maloba ya nzambe yango na pesi bino. Dieu positionnera quelqu'un. Donc, mes prières, vous qui partagez ce témoignage, donc, partagez message au Nazo passé na YouTube, dans 7 différents groupes, dans 7 différentes personnes. Vous partagez en gros parce que Dieu positionnera quelqu'un au bon endroit et au bon moment pour vous, celui qui sonnera la cloche en votre faveur. Dieu tournera toutes vos déceptions pour en faire une bénédiction pour vous. Chaque réunion positive se terminera en votre faveur et chaque réunion négative se dispersera en votre faveur. Que ceci soit votre part. Banderoba bolingo na bandi boyo ki pe bo comprendre na ebisi binote. Li solo ya facteur ezali na beti yango peut tomber bien lelo ezali mardi. Nako bandela likambo parce que ezali likambo ezali lobe outi vraiment on dirait que na epa ya tata nzambe.
Bande ko ba bolingo nzambe alobi boye nzambe atalaka mikolo te nzambe atalaka badate te lelo le premier lelo le 2 lelo le 3. Dieu soka lingo pe sa bénédiction nzamba pe sa bénédiction na etango alingi et le bon Dieu oyo akela biso mokeli na biso atalaka ba jour, c'est-à-dire le premier jour, deuxième jour, troisième jour, tina septième jour. Donc yo so ba le 20 et le 30 na ozamba le 20 te nzamba talaka le premier jour. Le premier jour, mais le deuxième jour, on a dit mardi, si vous avez un problème, il y a finance, Sambela, Pona, Yango, Mokolowana, le deuxième jour. Tous les mardis, Bandeko, si vous éviter, vous tournez dans le Sabino, et c'est grave pour Sambela, pour que beaucoup kakoye, l'olengani, ni to, le prière, ni beaucoup ça. Bandeko, donc beaucoup kamoate, ezali, n'engezali. Raphaël Ngoma Molobel Nabino Bandeko Babulingo Bana Manchester Bobi na Lingi Bino Mingi, je suis là pour vous informer, je suis là. Je suis en train de mélanger to boy information ils un peu boring, c'est-à-dire les un peu bon. Ozo kango bozo mona no lengité donc toujours pesa moi caractère mon un peu diversifié. S'il vous plaît, beau s'abonner la page Rango Sasa, aimer la page et puis beau ta la vidéo so bomoni na YouTube Rango Sasa pour aimer yango. D'ailleurs lobby nako yamba mon ninga firme bondo ya UDPS Oyo azali bongo coordinateur il y a section il y a président sectionnaire il y a UDPS Namboka Manchester pour être to kokakoloba vraiment politique lobby et kozala kita na etibino pour tout le comme matamakala mako kita. Est-ce que on a lobby au revoir na sali mabe? Non. Allez, au revoir. Ah, je vais vous recommander quelque chose. The Hairway. Pour que vous salasuki na Hairway. Thank you very much. Bye bye.